nini cop nini tosali mpona tokabola mbongo biso tolakisaka bato kolona biso topesaka kaka boye te osenga mutu mbongo oza kooblige ye tindelanga 200 kabelanga 200 mwana nga aza maladi boye so bapesi ota mosusu mwa 50 okangeli mutu kanda to biso mikoto komika makambo bato to ota mosusu ya babonjour edimne obenga pete mpo senga merci mpo batindeli yo 50 200 wana eza mbongo ya des employés oyo basali 1 mois mobimba mpo ata mosusu babénéficie mbongo oyo ozosenga kaka mpo bapesa na journée moko epa na biso na bachambre tozala na baparte bachambre ya ba $15 200 wana eza combien de nuit ata pozwi ya 30 combien de nuit oyo ata mosusu employé azosala le premier ti le 30 mpo na ganye kaka ata mosusu ne fiske moitié ya mbongo oyo ozosenga me yo olingi bapia yo na facilité so bapesi yo ndambu okangi kanda ezalaka kaka nini na bino ezalaka kaka nini tokabaka mbongo pamba te ifo tolakisa nde nini balukaka sepela na moto aolakisa nde balukaka par rapport ya moto aosengoka ya moto azokabelo kaka oyebi kutu place mbongo yango eutaka te babongo mpe ya bakayo ekoma na bacalcule 200 wana eza combien de jour oyo moto abeti mpo abimisa 200 wana efutelanga facture ya courant oyo ya 1 mois linga moto azolakisa ndeni basalaka epuis linga moto apesi yo mosala nde tata mosala nde mama baninga baosala ata mosusu 2 mois mpo bazwa mbongo oyo ozosenga moto na facilité nyonso so moto apesi yo mbongo ifo kondima ye bambongo apasi oyo moto asali mosala na ye ta mosusu likelemba na ye bosa akangisi mbongo abengisi yo na poto mpe obimi ingrat ou bien ingrate ozwa bolamu te moto asali makasi memi yo akei atindi to ake kozwa na poto ta mosusu premier tour ebeti poto atiki te akontinue lisusu kangisi mbongo soki ya combien de mois ya salaire ya moto abengisi yo na poto mpo yo obima ingrate nzambe kaka azala ya kokufa te